C'est comme ça, mais d'après tout, moi je n'ai pas un problème, mais le dossier Zaliké. Ndeko yoka déjà batemanyaki qui est discipliné, il y a force du progrès. Force du progrès, voilà. Kendaki ko yebisa bango que baya baba sala marche les 30, batune marche ya nini. Donc yo bisto na pouvoir, to bana ko contester ordonnance du président de la République. Donc yo zali bazo tinda yo pour fingi sakayi de pes. Do bango kaka batu abenga bango à l'époque. Mbalo ba discipliné bakati ba libité. Boya na gilet kaka. Basale kovo. Ce n'est pas nous. Est-ce que nous avons du progrès ils sont vendus à assez. Est-ce que il faut qu'on se respecte. Donc, on a un problème que j'ai fait la politique, naïbi que lobby, ce qui m'a fait la foutinga, mais Dieu lui-même a fait un puisque je suis en train de travailler pour éradiquer le moral dans le monde entier, ko sangisa ba congolais, kolongola tribalisme, kolongola batu biloko ya haine tribal. Oyo bazolo lona na ba Ngwanda, na ba Mosusu, bazolo na haine moko tribal libanda partout, batu ba mali zo kufa na ba Belgique na ba France, surtout France na Belgique, kindo kimoko ekoti ya kufa ya nenga liboma. Ko inana. Pourquoi biso tango na Mobutu? Makambo ezalaka te. Na Tshisekedi arata pouvoir. Atinda bato ba inana te ba finga na te ba sala bongo te lelo e komi boyi. Je vais vous informer que Fayulu n'est pas congolais. Azali motu ya nord ya Cameroun. Na Nordine ba bengi village na bango. Ba lobi bato ya nord wana ya Cameroun ba za bato ya mitema mabe. Chers parents du quartier Lembasi Père, Salongo, Rigine, Campis, papa, maman, groupe scolaire Malaika, Yangonde Likambo. Malaika est aussi Yabise Tosa Kaka. Éducation 100% sûre. Formation, ya sûr. Excellence 100% ya sûr. Yangwana, papa, maman, Noko, Paleki, Tomoboti. Groupe scolaire Malaika, yako komisa mwana na yo. Maternelle, primaire, secondaire, tozana ba option nyoso. Formation, kitoko. Ba bâtiment, kitoko. Kotanga, kitoko. Cours scolaire, kitoko. Bon anglais français, yako lobata. Surtout anglais, talaka franco-américain. Groupe scolaire Malaika, tosaka nakate. Yebera, mbongo ike, formation, netikaka na Panama. Bongo ike formation netikaka na Londres. Bongo muke formation kaka na Université Harvard. Bongo muke formation kaka na Amerika. Olingi mwana na yako ma cadre. Groupe scolaire Malaika et garantir yo. Merci. C'est-à-dire quoi? L'histoire ne évolue jamais seule. Il y a plusieurs sciences. Bonjour chers parents, je me présente, je suis Raissa Kabasele de l'école groupe scolaire Malaika. Je suis en 7e CP. La particularité de notre école groupe scolaire Malaika, nous avons une bibliothèque, une salle d'informatique et un laboratoire pour nos recherches. Envoyez vos enfants et vous ne serez pas déçus. Merci. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174, avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable.
grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur Congo Promo Télévision. Dans cette émission Excellence présentée par Scotty Kabalou, la justice de la presse. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans la commune de Limité. Là on est venu rencontrer un habitué de cette émission. Lui c'est président Delphin, mais communément appelé Yokasson. Parce qu'à Roxabinoson, vu l'actualité qui nous oblige vraiment de lui parler, de lui poser certaines questions au Bino, fan ya Congo Promo Télévision. Au Tindagi vraiment, avant de tout commencer, je profite de dire de big dédicaces à l'ingénieur Raph Ngindou, sans oublier au réal de cette émission qui est Cédric, le professeur des élèves. Je profite aussi de dire de big salutations à chez lui qui coordonne Mambutu Nagatia Congo Télévision. Lui c'est Serge Les Cordons. La boîte qui il faut encore parce qu'on est ensemble. À Maman Léontine Moussamba, bienvenue à Kinshasa depuis Oyagi déjà, donc on est ensemble. La femme à mon oncle Pablo Kaye, mes papas à Paris, c'est Prinsley. Et directement je dis merci la disponibilité et puis bonjour président Delphin Yorasson parce qu'il faut de Yorasson Lilo. Bonjour, bonsoir mon frère Tozali. Bisso parti Toza bien, Mbokapé Ezali Kitoko, malgré gauche droite, il y a bando qui balinga changer, mais nous sommes là et tous allons déterminer que pour éradiquer le système, il y a Mimibi Namboka. Binomo Bozoba qui vous a Bandoki Amboka, Bazo Ngatembo changer. Pour ne pas délivrer Bango Binomo. Co-livrer, c'est. Délivrer. Délivrer, oui. Co-délivrer, c'est. Il y a un autre chose, ça me délivrer, c'est un problème. Il y a Mbisa pour la Kanamutu.
et bana ko prendre moto donc ceux qui ont mené moto est poli ça veut dire effectivement il est poli donc le président Félix Tshisekedi Tshilombo tête na ye ezali déjà ko fonctionner que on a changement biso nyos tozali simana ye mais ane wane le bité que po bandoki ba sala ba ko zelate ba ko lingate que mboko e changer vous comprenez makambo facha zo kende ko sala ezali toujours souci à peuple congolais a ko choisir docteur ya maladie ya Ebola puisque maladie Ebola oli ilunga azwana ga mbongo maladie sila kate azi karba mbongo akay ko cha asumi ba kisi ya malaria nzoka nde boleza na kisi te hein mais docteur spécialiste congolais d'origine azi idée azi motema ya bolingo ya ba congolais a étudier kisi kaka ya mundele wana a utiliser yango guérison ya liboma à 75% déjà batbazobika. Voilà comment moto azali un compatriote oyo moto alingi changement na mboka non que bat oyo ba yepo ba détruire mboka. Donc vous comprenez Félix Tshisekedi akosuka wati les na matadi azana matadi akei ko lancer officiellement forum oyo ezali ko lancer makambo ya courant Afrique mobimba yango na zebe secrétaire courant ya mbala oyo tina wese courant tina bilanga suka bamama bakolona na courant donc suka bon courant ezokende pona Afrique mobimba bon congolais to vivre na courant soki okati courant ok boloko donc vous comprenez Félix Tshisekedi Tshilombo azali na idéologie moko kitoko azali na idée ya ke mboko ye comme compter parmi ceux qui se dit grand riche du monde. Vous comprenez Malembe tozo kende Malembe ozomone déjà puisqu'à l'époque Mbemba Jean-Pierre azwaka occasion kolala ndako na bango te à l'époque Katumbi a postulé raté à l'époque ezalaki ba nani mbusa na mwisi baya bazaka koyate bato ebele ba priva bango po baya ko vivre na mboko oyo wana ka bato oyo bazali ko revete Félix Tshisekedi azali étiquette oh boy soki Kabila Kabanga azali président des fois walinganya tawa matumona boyebi dossier na ipo mutu kana asumba ba kechi na ye hein asumba ba kechi na ye ndelo le ba problème poto ba chauffeur mo spécialiste hein kechi même ngai na yebisi bino bato bazali ko rêver que mboko ye ko changer te voilà nzele zo kenene fachi akoti na 100 jours et ça la makate en Afrique 100 jours zo kawanezera kate en Afrique et yé avec solution nzele salami mai pesami mai na kan kokolo plusieurs années ba melaka mai ya mabulu vous comprenez mon oiseau travailler soda azo zanga mai ya komela mais fachi aye quelques jours mai na kan kokolo efungami mai na kan church efungami nzela nani hôpital batongi ba hôpital ya bien batongi ba école ya bien bana bazali ko tanga bavandaki na mabele na ba brique. Voilà comment batoyo bazolinga changement te na mboko oyo bato bazolinga changement te balingi mboko oyo ekufa pour preuve na pesi bino merci nanu puisque Jean-Pierre Mbemba azali na minute oyo akei kosala alalisi la moka le bité fayu lokola azosaka naye alazi kusin la moka daye. Mais parlons un peu de cette matinée politique où tout le monde a une intervention. On a habité s'il faut faire une synthèse par rapport à ça, matinée politique ou non l'autre fois. Matinée politique to beta qui est par rapport à Batou, il faut comprendre. Nous les PES, tous les gouverneurs étaient. Et là quoi liboso biso tous les Congolais qui vont comprendre que mboka oyo tous na posa ya ko changer mboka oyo. Bato bazo condamné Augustin Kabuya lobby Augustin Kabuya saliboye est-ce que Augustin Kabuya ndia bengaki akeina mnani ordonnance akena RTNC ezali sentilingo bila atindi communiqué officiel ya gouvernorat ba publier ngo na RTNC ngana yebike bakanjira na biso bazali bozangelika te na makambo ezo salama que oh les lombo que robongate oui ba congolais vraiment c'est regrettable et Augustin sali mabe Augustin ndakendaki na RTNC Augustin ndakendaki asengi ba liste ba nommé ba bourgmestre na ya pepere de Augustin est-ce que vous bandiko bazana niveau nini ya raisonnement voilà bato ba inari de PC yangwana ba vandalaise biso to yebi ba kanjira na biso bazali
les candidats ba bourgmestre ya biso IDPS bazawana. Il faut baloba ke na procédure bakendelaki soit ezalaki na procédure mabe koloba ke te ba s'expliquer bango moko nde bakendaki na erreur. Bango nde basengi ba liste na compte cash basengi na IDPS que te 3 personnes. Mais comment bazola la moko balomiki ezali na ce qu'on nani abimisaki ordonnance wana. Na abimisaki mais Augustin Kondima représenté bango tiba matali couleur pour ezali eleki officiel avant Augustin lobe eleki 2 jours après. Eleki na ba média partout na RTNC. Ba lobby bourgmestre tel ezali. Hein? Mais eleki na média. Est-ce que d'abord ba bourgmestre bazara élu ou bien nomaka bango d'abord? Bourgmestre à l'époque oye bazaba banoma bango pa Kabila. Nani élection sera mité? Tous les bourgmestres nyos banoma bango pa Kabila. Élection ba bourgmestre na sera mina Congo te. D'où il faut président nommer bango ndengo basala. Donc eloko ezali que procédure liboso. Ezali proposition ya président de la République. Deuxièmement, ezali ministre ya intérieur a signé après si ce qu'on a gouverneur. C'est ça les procédures au balinga balobate. Il faut qu'on étire des procédures. Oh balinga basal. Au lieu d'expliquer bongo, baleki babandi ko sabato. Qui était un faux document. Mais non a faire sortir le document. Mais dans tout ça, vous voyez pas que charge tous les autres président de la République parce qu'il y a un garant de la nation. Tant que on est dans la gentille, banini. Vous en faites pas. Président, avant, ce gouvernement bien au Maramunion sur la Molongo. Babrugmestre, c'est Bazawana. Bazali. Ne vous en faites pas. Mais en parlant aussi de ce gouvernement, oui, parce que il y a qui des critères pour au président à l'Oba qui pour des critères on a eu ça là qui ministre Babima. Mais apparemment le premier ministre a eu qu'on a gagné la liste mort président boycottant encore liste quel sous. Non, c'est depuis mais hier nani accueilli na liste monsieur Zatini accueilli na liste nani Ilunga Sylvestre accueilli na liste avec le présenté président, à lui, c'est que était président, voilà, maintenant. C'est dans 48 heures, ma soeur est vidée. Donc, vous à la l'aise, la liste, comme yakala, yaba bitakwira, mende o malanga mende, ba kombo yaba boshab, ba kalev, ba kombo yoso yokawana, ba kombo yaba ba komboana, ou salama kamboana, ba komboana, nde président a lobby na lingi koyoka batu komboana te. On a effacé bakombo elungwe maintenant ba changer ba pesi batu ya sika batu ya pepe de bango ba lebito non président ça a raison il faut ba bilongia sika jeunesse pèse à les représenter et bana basi pe les représenter donc voilà comment le président Sengaki bande konyos ba les représenter na kati ya gouvernement donc c'est qui se passe. Mwana changu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba colis na ba chance moko boye banoti na colis mona 2004 il est là 2019 colis mo yate oyebi que ça la passe agence eza ka moko on a chama na njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo otini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens les commenter mbala moko papa ni za kuleliseo JB service eza kaka on est ça mais ça se soit tuzanga kuibe jadi oye mbimba JB service soko kena Brazzaville eza la kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya derrière mo kuza wana ya football modité maman dit ayenzila moko na biloko maman dit oui na yenzila mona biloko to koma elobi toza a pona bino toza musala pona bino anja munderité ndele mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazolubaka leka papa Fouadeo Mumida Hugues la coiffe Ikote. Et enfin je suis arrivé salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain.
Mais attendez, 2 minutes. Boga, vous allez voir. Hugues la coiffe Icoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Ce pays ici c'est la Tatia. Ce pays c'est Tabaka. Louis. Ah! Ils en ont Mengaït. Ah! Oh, ils ont GPS. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1. Na makambo akotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Ntango na yoka kiri solule GPS mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga ndinga. GPS numéro 1 ya French Congolais na Londres. Pour le moment, nazo yebisa bino ke biso IDPS, il faut tout éradiquer système ya bakabilisi oyo, système ya bamboutiste, puisque tomoni bazolinga ko pousser biso pour tout pousser na mabe peuple ayi na biso. Président Zali, les garants du bon fonctionnement des institutions. Fachi Azali, commandant suprême. Il y a un bon gars ce soir qui est président Fachi, désormais donc ça là 15 ans dans la présidence de la République. Oui, la transition. Puisque dans la minute, transition, tu votes les bétons. Non, non, tu sais, papa. Transition, ça, Kabila. Transition. Il y a des transitions. Transition. Mais tu as l'amour comment travailler la transition? Oui, dans le lobby, c'est quoi? Nani, ma frère, il y a eu des pèses. Mon tu as l'amour. Bon, Nani, Moussa Yamis, à cause de la nommée. Il y a eu des pèses. Donc, tout ça, c'est tout. Nani a zaté tout, la société civile. Donc, les transitions, sans Kabila. Tous ont préparé Nini. Pour ça, on a besoin des Congolais à comprendre que tout ça, on a besoin de changement. Fachi, les lois, les soldats, salaire na bango balunga. A fouti ba fonctionnaire, a fouti ba enseignant, accueilli ba tout ba juste salaire na bango ndenge sengeli. Ba Congolais nyose bazui misala. Nana ko tona makamana na. To bossa na date élection. Mais bino mokara ne touchez pas à ma constitution. Mais tant que boganga mais apparemment faut pas toucher à la constitution. Les boulets za muzindo. Poto matezo senga ko zipa. Ko zipa ngo senga 51. Yo comprendre que les boulets za mahata là-bas. Tu vas te préparer ma solo na kimia puisque tu as la paix retard. Net ya gouvernement. Il faut te récupérer ngo. Oui, que bino va perdant. Non, biso ba perdant te. Mais pour ça il a 5 ans déjà donc il est déjà une année perdue. Ba ko pesa biso raison dans monde entier. Montougnon, ça peut se raison de l'éviter. Félix avait raison. Il y a le baguette, vous allez reporter. Une élection. Papa, il y a une élection. Il y a une élection. Et vous allez reporter. En 2020, tous les mandats qui ont fait. Et qui ont fait. Merci pour parler là. Dans la perspective au président de la République, on a vu Mambo Belé, proposition de saut des moutons, faciliter la circulation, mais apparemment, les Congolais vont tomber. Parce que ce sont des moutons qui créent les lots en embouteillage dans le en plus, au Kenya, décembre. Non. Première nini aussi là, d'ici là. Moi, fin mois au septembre,
nani ya liboso de moto d'abord soko okena mbisa na minute et mati makasi donc ezo aussi kala mingi te et loko wana bato ba congolais ba comprendre yango bazomona yango mabelelo mais lobby tango masolo ko sila ba biloko nzele bandi ko tambola ba ko bosana donc congolais azom omoni eloko nyosi il faut ba mesana omoni mwasi tango akombizemi era kolinga ko bota pasi wana tala ala pasi mais soko boti et si au bossani pas signos donc c'est ce que bandeko bazo comprendre était changement pour il faut pas moi passer à la nan yango tango biloko eko sila nzele ba muso de muté ko sila o comprendre ko ngona ko zoela mo ndenga ya ndenga liboma yango pe ba kongola bazo zela changement malem pour congolais aller bien atambola bien déjà social déjà social ti lelo koko ces ya le gouvernement wezo bima ministre ya kotosa makambo ya président de la République était libandas hors périmètre cellulaire. Donc le président a Rosala Wana pour travailler pour le peuple congolais. Oya koto ce chef de l'État te. A koto ce maloba ya le peuple d'abord te. Libanda o mogamate. Siko baati, problème non ya baati. Baati, ouais. A mosenga. Mais bande ko FCC ceux qui ba boye ko pesa yebe bayati. Je pense que bako préparer moi eloko na présidence de la République selon les pouvoirs discrétionnels yaye. Akoyi ko luka moi kwanga. Vous pensez qu'il est vraiment important dans le gouvernement? Mais tout le monde est très important. Montignon Sazali est utile. Il faut considérer tout le monde. Puisque nani nani poids politique nani baya tazanango. Baya tazana poids politique moko azana ba député ya bakas. Bazé belé. D'où il fallait tout récupérer tous à la Nabango en bonne relation. Mais qu'en est-il? Parce qu'il était déjà à Kinshasa, Moïse Katumbi, maintenant il est à Lubumbashi. Est-ce que Fachi peut penser qu'au travail na Moïse Katumbi? Mais il que Fachi est président de la République. Soit on a même Nani Katumbi, nani, soit na compte moi ya sport, hein, dengoana, to éviter. De l'olia les sports na évité et puis même ba kono même ministre agriculture et rwanda na évité la moka o donc il faut comprendre ministre agriculture ya même nda salaki demande Jean-Pierre Senga évité président ouais reconnaît au boss na ngaité hein au boss na donc comprendre que Jean-Pierre Mbazo 5 poste mais kotoyo et bazo tona président au libini pona réunion ya le réunion wa réunion la moka salibité magamba la moka yo zelamba la sima à une date intérieure donc il y a banité mon colonel donc septembre indé réunion pour le moment bonne minute au coordonnateur azan mais madame Evas il va baser dans coordinateur puisque depuis la muka batika ngona maboko ya nani ya Mbemba na simi de la porte Mbemba azana Belgique ti lelo azongité azotala ba dossier na ya mamakama nenga bafundi bazana donc septembre yo bazo samba. Mais déjà, il faut parler de la justice. Balobi, il faut applaudir la justice par rapport à notre pays. On a vu que détournement de fonds Moro et Salamaki par rapport à ministre Moro justice déjà frappé. Derrière ça, liste que Félix P bien justice congolais qui frappé pénal sérieusement. Yo justice n'est pas frappé. Puisque Fatia ko sala par tous les moyens, justice ko travailler dans dengue ya liboma. Ezalité que aux les hommes na justice ya on a bisi ba congolais que baba yo soki oyeba ka ozaka moyebi bosala na gouvernement okoyoka son ya ndenga liboma okokamande nini puisque Facha sera surprise na roulage a comité au président c'est là madame ozela hein c'est là au président na yeba kité zayo oh yeba kité allez zoé au monde démocrate allez un républicain puisque républicain zali moi azo sali biloko na mais démocrate azo landa point par point donc démocratie ezali lokola ma sécurité démocratie ezali loko moko mabe ezali il faut respecter mibe koti ko banda respecter mwana na yo respecter mwasi na yo respecter famille na yo respecter biloko abatu donc les choses d'autrui il faut respecter donc démocratie yango wana zebi sekete avant ko bima ko yeba te ndenge nini est-ce que nazali compétent na sala na lo badika musongolo pakala c'est ça la démocratie. Mais l'autre fois, on a suivi encore dans les médias votre frère Naïta Bedalisso, fils qui a été malmené par d'autres. C'est lui-même qui a voulu faire cette histoire. Bon, moi, dans la politique, ce qu'on a manipulé, on a bilalia, on a toujours dans désordre. Pourquoi vous utilisez un été? Est-ce que vous avez fait un été de 100 Zouambon, le Belangay Boy? Vous avez été? Pourquoi vous avez fait un été?
critique ezali te ke papa landa idéologie ya parti landa leadership ya parti hein comment masolo ezolika critique c'est bien okoki kosala na démocratie mais okomi kofinga okomi kolobesa makambo na biso parti donc par-ci par-là est-ce que moto ayi depesa za bongo ndenge na za boye na koyebisa yo na ye kobeta masolo kaka te ndenge toza boye na parti toyokanaka te o tozaka na kabuye boye tozaka na kabunde boye tozaka na fachi boye ngai fachi aza masa na ngai est-ce que je peux dire cette histoire non il faut koyeba makambo nini ozo engagé na politique moto mosusu il faut et d'ailleurs moto mosusu balokaka ye moto mosusu ozomona boye mais bakana na ye abonga te na vie na ye c'est comme ça mais d'après tout moi je n'ai pas un problème mais il y a dossier ezali ke ndeko yokaki déjà batemanyaki ke bato ba discipliné eza bandeko ya force du progrès voilà akendaki koyebisa bango ke baya basala marche les 30 batuni marche ya nini donc yo biso toza na pouvoir tobanda koconteste ordonnance ya président de la République donc yo ozali bazotinda yo po ofingisaka idps du bango kaka bato abengaka bango à l'époque mbalo ba discipliné bakati ba lebite boya na gilet kaka basale kovo ce n'est pas nous est-ce que ndenge na vandi du programme moko ayeko tsima ngai yoko ils sont vanda na c'est est-ce que il faut que se respecter donc kuna ngana na problème était na yebi que j'ai fait la politique na yebi que lobby soki moto mokila futi ngai te mais Dieu lui-même a futa ngai puisque je suis en train de travailler pour éradiquer moral ya batu nyonso dans le monde entier ko sangisa ba congolais kolongola tribalisme kolongola batu biloko ya haine tribal oyo bazoli lona na ba ngwanda na ba mosusu bazolo na haine moko tribal libanda partout batu ba les okufa na ba Belgique na ba France surtout France na Belgique kindoki moko ekoti ya nenga liboma ko inana. Pourquoi biso tango na Mobutu makambo ezalaka te na Tshisekedi arata pouvoir atinda bato ba inana te bafinga na te basala bongo te lelo ekomi boye. Je vais vous informer que Fayulu n'est pas congolais. Azali motu ya nord ya Cameroun na Nordine ba bengi village na bango balobi bato ya nord wana ya Cameroun baza bato ya mitema mabe. Mais Moutoura Congolais de qui n'est pas postulé na président de la République. Papa, est-ce que d'abord, est-ce que on va y aller? Si on a des révélations, vous comprenez? Mais bon, bino bandi kuna biso ya bandungu. Banoko babala bino. Bato tobala na famille, moko tozaka pe école, nzamba pesa biso 4 langues. Il faut boyo kana d'abord. Tozana 4 langues nzamba pesa biso na Congo. Tozali na Kikongo, tozana Chiluba, tozali na Lingala. Tozana Swahili nzamba alobi na pesi bino mboka ya ngoi bongo bino bato bozolinga kokabula langue moko oyo lelo bolobi te muluba te baberge balobaka professeur Bima vraiment est-ce que eloko wana bozoloba euta wapi la sorcellerie. Mais parce qu'on a un peu fils Mkoko quand il dit qu'il est prêt même à koluka parti mususu azomona ke mon frère bato boni bakenda bavalate mo bazawa bachi bala bazawa banani bakende belé bakenda babelichika sala parti na bakenda ebel il dépêche ses bandana ngo soki okokota librement et puis au fur obima librement ozo dire yaka soki okokite tu peux démissionner OK na yo à l'aise donc ce n'est pas obligatoire que tu oti kalga na IDPS soko okokite kamata biloko na yo tambola. Ça va droit de réponse dans le Kissin Kabou, il y a ça l'émission matinée, il y a ça l'émission contredire déjà, on a évité donc Mbutu continuer à la taille de pêche. C'est ça l'impolitesse, c'est ça l'impolitesse. Vous pouvez imaginer, c'est pour cela ces gens-là sont envoyés par quelqu'un. Est-ce que ce monanga n'est pas ambition nakoye biso ambition ngai ke tendenge boyina ko fela papa e wana sala boyina banda koleka na media e sala boy non je fais la politique oya kolinga ko sunga ngai ko pesa ngai il me donne mais je ne peux pas faire les choses au contraire ko kende ko contredire ko lobana no makambo ya parti ko exposer batinda kaye vous comprenez batinda kaye pour bébé saïd pesa bébé saïd et puis bato bazali banda Hollande fils
Biso. Oui, il est fort libanais. Bon, on a évité. Je ne sais pas. Les gens ont balela été. Bateau balinga kaï de pesté. Ne bateau baza c'est ma fils. Tous les gens les yabela moka. Oh, bah côté là c'est ma fayoulou ya mutema mambe. Soit disant fayoulou za mutabandon. Fayoulou n'a jamais été mutabandon. Fayoulou azali mutu ya nord ya Nordine. Kuna na nord ba pesi province na bango. Batu famille balobi kuna kombo ya fayoulou ndeza la kuna. Soko kina famille wana bakote kombo ya fayoulou uta kuna na Nordine. Na nord ya Cameroun ezaka ebele. Awa fayoulou azana ndoina été. Kende tuna famille nyos tambolo kalichi mubimbe tuna fayoulou za wapi tuna kombo fayoulou ezate tambola partout même na bandundu tuna noko fayoulou za wapi undoyi azate étranger hein soki azana ndoyi bamona ala kisa kete atra ndoyi na ngai moko te azali mutu ya nord ya Nordine côté ya Cameroun bande ko na bango en famille na bango kuna ezaka ba fayoulou bazebele batu ya mitema ya ene moko terrible esprit mabe. C'est pourquoi na lobby bande ko na biso boza bandundu tozamboka na biso moko nzamba pesa biso ah donc libare kufi puisque fayoulou a lobby fayoulou azanani oh fayoulou aza mutabandundu fayoulou babota ye azali na mutabandundu te papa na ende bazalaki bazobenga ye papa Madidi c'est vrai mutu azali timide papa wana azali koteka biloko azali timide Madidi c'est la mutu moko timide mutu ya malili c'est Madidi c'est na Congo hein donc il n'a jamais été un Congolais principe ezali que akena logique na yeti ya kobundisa ba Congolais Jean-Pierre Bemba Timbeli ko Katumbi alibita na moni tipo papa bayina kabatote esprit mabe ya liboma yango Bemba alibite po yeba kangana charman zelena la moka kusen alale yango la moka elali parce qu'on est déjà à la fin, parce qu'on a presque tout dit par rapport à l'actualité. Votre monde de la fin déjà sur Goloba et puis abattre les Congolais nyos bosika bozali na lobi que bientôt barrage dinga oh il va fonctionner pour l'Afrique tout entière. Afrique courant et kokendeti na mai bongo Congo ba mama to bazakena ka bilanga courant partout donc ba mama ba kokende bilanga ba kanise kete za moi zo kande butu donc courant na ndenga liboma facha kete kikuna lelo alobi ngai na ye solution siko mbongo bonye kokota na courant ya ndengwana Angola ba ko courant Nigeria ba ko courant Cameroun ba ko courant Afrique du Sud ba ko courant o wana siko mbongo boni est-ce que batone ba kolinga ke guerre sera na mboko non eloko liboso ezali pe e ko vendre ba kolinga te papa soko vundi sokuna guerre ko ya donc batu tout o bazangi makoki ya kufuta courant wana balobi shit wana ezali capable ya ko fonctionner Afrique tina soka mabele yango nzamba batela fachi après ce bombo imula yitozali simana yo quelque soit ba ya Martin Madidi Martin asambwe na ye azali aza congolais te aza moto ya nord ya Cameroun moto ya Nordine to yebi déjà identité na ye zoka na za ko bomba alobaka te soka zana ndoko soka faila za congolais abi misa koko na ye ya suka te famille moko élargie abi misa te noko ou bien papa lek azalaka te biso ba tomi ko bomana na bandi ko na biso bandundu na kasai bani basimba na baza ba voisin ba oyo to bangala biso na biso to bala bangala to bala baluba to bala ba Congo biso to sala ekolo moko RDC faila linga biso mabele mosusu nzamba ba telebini bisika bozali na yebike gouvernement zobi ma bientôt lokola Sylvestre Ilunga puisque eloko ezali ko sala tufasi ezali ba kombo solo kombo moko mabe ya ba koko nyangi koko nyangi na o malanga wa amboshila na kombo mosusu nani Boshab na Kalev papa bilongi kaka wana et puis Kalev qu'est-ce qu'il a fait akangisa ba combattant balaboni Kalev papa muto yedaka bila bien mamba combattant c'est Kalev wana za ko lingola misama kambe bele pa fachi oui pourquoi fachi akangisa biro ya ner cacheuse à la tête hein c'est ça par rapport à Kalev abomisa bato ebele na biro aner
Combien de combattants bakofa? Yeka musani ko kangesa ba combattant, ko misa ba combattant. Muto bonga bi ministre. Ça c'est craché na mémoire ya Tshisekedi. Toza dire président, tu peux ces chances, mboke zobonga bientôt. Montra monto aye bakete kwa siba responsabilité na ye. Po ba petit ba sumba désordre, hein? Soko boy fachi sala mo na yo, hein? Soko boy Congo katisangam. Soko kite Simba j'avais la 50 francs. Soko vivre. Au Kodaya désordre. Peu que il fait lo, hein? Il fait lo. Merci. Merci beaucoup ba Congolais. Ndeko nangai Sami Zita na Afrique du Sud, maman nanga Angel, mère ya Yorason. Et c'est aux alliés na États-Unis na Virginie, et c'est aux alliés nzamba batela yo. Sans oublier ndeko Mbui papi Mbuyamba, et c'est aux alliés nzamba batela yo na Caroline du Nord. Esika ezali ba mama songa mbeli ba tout bazali na États-Unis d'Amérique ba o tout bazolanda ngai naza sima na bino tozali to simba na to tonge ko na biso ba pilote bazali na IDPS ya ba combattant o kutu basala na Sibe Zaire bazebele soki na bandi kotanga tongwe kotana sans oublier Sami papi président Sampaio esika zali na Chine bande ko nyonso o balanda monde entier. Ezala na Bénin, besika bozola ndangai, yokason, je suis toujours au cœur avec tout le monde, que Dieu vous bénisse. To simbana, poto tongekole na biso. Mon numéro, ezali plus 243 97 047 45 58. Plus 243 97 047 45 58. C'est mon numéro de WhatsApp soko bengi, fongola liboke nyatato lega. Ba yokason. Soko boy fachi sala mokile na yo. Hiho. Hein? Charman contrôle. Contrôle là, il faisait la mouka. La mouka est confiée, papa. La mouka, même Madame Eva Touni. Alors, président, pour la réunion, yo zela, gardez simba nano la mouka, simba nano. Bon, tu as le sim. Ndenge zaboy, soki ba nommé Mbemba. Ba nommé, donc, so gouvernement bimi. La mouka na FCC. Abou, pia. Tobani siko, yo yako tourne siko élection. Puisque vous n'avez pas autour de l'élection, ce que tu as l'élection au Mogamate, Zoé, Moura Web Secrétaire, Batoutou, pour la police, quand ce qu'on fait ordre, tout un troupement à 10 personnes en Zéra, on va disperser. Donc, un troupement à monter à la bombe à 10 personnes, donc dispersées. Donc, tout un troupement à 10 personnes. Soki olingo gen marche na sala pour organiser élection. Quand ça on peut ordre. Alors c'est interdit. Papa maman battement na. Donc quant à moi, je profite de dire merci à tous les gens qui ont soutenu cette émission. Merci aussi à Yokason pour la disponibilité. On est à la fin de cette émission. Je profite de dire merci à Madame Léontine Moussamba en direct de Kinshasa, donc une Parisienne à Kinshasa. Et sans oublier Pablo Kayembe, papa na Paris et Prinsley, donc Kayembe, Cédric, le professeur des élèves qui était à la réalisation de cette émission. Quant à moi, retrouvez-moi très prochainement dans cette émission, dans cette chaîne qui est Congo Promo Télévision. Ce pays ici c'est la Tatia. Ce pays c'est Tabaka. Louis. Ah, ils en ont Mengaït. Ah, oh ils ont GPS. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1, Namakamba Kotita Biloko, ou à Londres, Pékisas. Dans mon ayuka qui est sur le GPS, Malamako. Na Kinshasa, adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, pas de place tozali. Facile. Na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. GPX numéro 1 ya Fred Congolais na Londres. Bongo te Willie, bongo te tokaye. Ma jolie na lelie, ah William etoka, nasengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner, bosomba décoder wana, mbango pona kotala babiloko tout ya mboka, pour vous alla informer à l'heure. Sepela TV. Na bandeli Sepela TV, décodeur à Sepela TV, ma chaîne tout ya Kinshasa.
ma chaîne tout ya Congo ma chaîne belé bouquet na pour tout sur les nyonso ba clip tant aux autres ma bozo tant donc ba information nyonso ya mboka ya politique ya culture ya sport ya santé ya nyonso donc voilà idéologie za c'est pilatique